pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo moyindo azana pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo yo baby kolo bango eba kingie na batango badiatre nyoto ego yodela kaka ego kinokolo matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango tomeseni koloba moindo aseko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo akeite na kolata basouvatement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele iye tondankita talantina ne songianzila fumu kusuki ya munzala mpanda na ngola president ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ba ye lisusu na eleko ye mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 mponi te bangunza yonso na kati ya religion africaine religion futuka fumu kimbangu batelemi lisusu mpo ya kozongisa moindo na isika abugela talapentina manaka na biso ebenge mibongo bayindo bolamuka tokolikia tolakaki bino na sujet na biso ye to uti nango bisika to uti nango ba réaction ezemike ezeko sopana lokwa mvula tango tolobaki na bandeko ye bajoi bakokoso na investissement bandeko bapesa misolo na mabota bandeko batinda mituka bandeko bamona pasi na mikili ya poto badefa bambongo na banque batika wana na mabota na bango ya mosuni na bafamille na bakulutu na baboti esala o esala tolakaki bino tokobeta lisusu ekuki ya nesongianzi na fumukusu kia munzala mpanda na ngola mpo lokwa bango bakotalaka likambo to bakomonelaka likambo lolenge moko te na bato yonso bakolimbola eze na biso te kolembisa bino napesi mbote na mama na ngai kaba na yokaki mituna na yo basuggestion na bino yonso tolandaki yango mpenza kasi tokolikia na manaka eze koya tokopesa bino biano kasi tango bolobi na biso tobanda na ino kote ya bandeko bayindo bandeko na biso toze na bango awa na Afrique yambo tote ya bino bayeboze mosika te tokosala yonso à la fois tokosala yonso à la fois tokolike soko bolandaki biso na bokebi manaka oyo eleki tolobaki na bandeko batrahire bino na bandeko ye banyokoli bino makanisi pe bomoi etelo ya loposo pembe bazalaki basanto yango esalaki bokonfie bango balakisaki bino ke baze badiacre bamela biblia école ya christianisme pe école occidentale kati na bango na bamanaka yonso eleki toloba ekoformaka be borgeye baparese tozali kosala mosala mpo ya kosepelisa moto te kasi tozali kosala mosala mpo ya kolamusa conscience ya bayindo tokolikia pasi ya bayindo eze ya kotia ya koamplifie te soko tokodefata nkota ya bapaya tolobaka yango pasi ya bayindo eze komonana bino bandeko bozali na mikili ya poto boyebi ke mondele alingaka bino te na mabele na ye awe epai na biso toze na Afrique précisément na République démocratique ya Congo toze komona souffrance moyindo anze konyokwama partout lelo mondele
ainisi ba Congolais, ainisi ba Africains en général, ba dirigeants na bango. Or, mboka moko te koki kotambola, soko mokonzi na bango aze na divergence na population yi aze kokamba. Mais ça les mibongo, awa kaka na République démocratique ya Congo te. Na Kenya, lelo, malgré bakendeki na ba élection, eze ya kondongo. Tokosilisa kotanga bamboka Côte d'Ivoire base ya kondongo kimi ezete ata basakrifaki Laurent Gbagbo Côte d'Ivoire atikali kozwa kimi ate to tuna bino na manaka yeleka babakisi ata autoroute moko na Côte d'Ivoire photocopie na photocopie bafulu yebokomona na République démocratique ya Congo bafulu yebokomona na Gabon bafulu yebokomona na Congo Brazzaville bafulu yebokomona na Burkina Faso photocopie na saelaki bino émission na comparaka ba cimetière na saaki na Angola na tiaki ba cimetière Angola na saaka na Gabon na tiaki ba cimetière ya Gabon na tiaki ya République démocratique ya Congo bomona ki yango yon faisait fou po nini sima ya bambula isika touti yambo na époque coloniale baindo bazaki soko kosuka na sixième primaire to pusi moke brevet bakomi kosuka soko na cycle d'orientation na troisième soko na troisième des humanités to bazoi brevet to pusi na diplôme d'état diplôme d'état quoi to pusi na gradué quoi to pusi na licence quoi doctorat lelo ba tridoc babimi lelo master oyei to sélectionner batango moyindo azalaki kosuka na sixième primaire consommateur observateur ya mokili n'époque coloniale moyindo wana azali kokenda kolokota bilia na ferme debout oyo ezali kouta na Gombe bazali koya kobwaka na esika lelo bati stade de Martyr na entrée ya Willery moyindo wana a supposé tolobi azalaki non civilisé azalaki na mayele te atangaki na ino etelelo te soko mondela kumbaki po lelo balobi soko tangi te oze mweo ingeta to accepter yango lolenge wana na période na époque coloniale baindo bazalaki soko kolokota na fulu ya mindele po bazalaki na niveau avancé te ya étude to pusi indépendance 60 et tout ça bato bamatisi niveau ya kotangela moyindo wana salaki nini akobi kozala molokoti observateur consommateur soso ebembadula si eyei na tango bato babandi kopusa mwa mayele te bakalaka ndenge tolobaki baintellectuel moyindo consommateur observateur ya mokili toyei lelo mokili efungwami moyindo aza na Chine moyindo aze na Irlande du Nord moyindo aze soko partout na monde moyindo aze komona ndenge baloposo mosusu eze kovivre pai na bango mais moyindo atikali observateur baze kokoba kobwakela ye dendo bisuka ya dendo nzoto ekotikala komonana te bakobi kobwakela ye makoso makolo ya ngulu o nzoto ekotikala komonana te lelo moyindo afungwami ya etendre champ na ye ya bomoi afandi partout me babwakeli ye sous-vêtement ya tombo tolobaka yango mbala obimaki oye kokuta voisin na yo apesi mama na yo sous-vêtement na ye esi alata asepeli asunga mama na yo na ba sous-vêtement na ye ya kala ata mpo na ino ebebi mpenza te ekoloba na yo nini réaction na yo ekozala nini boni lelo
politique avancée, soi-disant, les lobes intellectuels, soi-disant, soko bandi lopoto, banda wa te matadi, vitesse wana, okupusa na te. Na biso baye, to maîtrisant côté en côté, to zeba moyom, bako yamba ote na bureau. Mais ebongoli eloko te na kozala ya bayindo. Tokendaki na mission, to comparaki, batomi bale batangi Christ, mokanda moko, Biblia, christianisme. Christianisme wane tongi Europe, etiki yo moindo observateur. Otangi Coran, Coran wana etongi bamboka ya barab, etiki yo observateur consommateur. Otangi soko nyongi to Bhagavad Gita, epai na bango kuna etongi, epai na etiki yo observateur. Lelo, etelo, oyo soko UNESCO kumbela ki baindo, synonyme nango orgueil, impolitesse, arrogance. Ok, ko futa mai, soko na régie des eaux. Yo moto kumbi misolo. Ok, ko tike la bango. Hôtesse le roi zena na moi maîtrise soko ya français na lolé mon menaceur vote pour ba maîtriser capé français ngo be na lolé mon menaceur vote. Aze ko zo lokola na yebite na se itambe na etango mosusu. Mbongo na yo misolo na yo otiaka na banque. Soko sali molongo te awa na bamboka ya baindo okozwa misolo te. Fruit ya ba intellectuel, orgueil. Ba politicien ba yebi ko sangena te po ba loba bolamu ya peuple, ba intellectuel. Bato ba ko sala ka ba rébellion, ba intellectuel. Bato ba violaka ba tata, bato ba violaka ba nkoko, bato ba violaka ba bébé, bato ba violaka bilenge. Po mondela collaboraka na ba intellectuel. Seul au pays, tango mosusu, na lobeli République démocratique ya Congo, oyo ba opposant basé komona que ba impérialiste to mondela c'est ba santo. Et c'est pas une abisso République démocratique ya Congo. 57 ans, si ma ya indépendance, ba indo ba kobi ko fuka maliboso ya mondele. Mondela ko ba ko pesa leçon. Botala défilé ya bayi politique. Botala défilé ya bayi politique. Na moment où charte de l'impérialisme est commis dévoilé. Na moment où le discours y a roi Léopold II commis dévoilé. Tokoli ki alelo na République démocratique ya Congo, président Kabila zé homme abattre pour y cause ya souffrance ya ba Congolais. Lelo y cause ya pasi. Na bato yo ba vivaka 40 ans fin que Mobutu a somba lopango te a bongisa bo moite lelo attribué misoro wana na président Kabila. Na bayo yo basimbaka ba million na tango ya Mobutu pe tango ya Muzo Kabila. Ambiance na ye, folie na ye, akoki ko s'organiser te lelo ba s'en prendre na président Kabila. Na baye bazena mikili ya poto ba bwaka kangunda ba yebi ke bakosela Mobutu makambo. Mais lelo komi bakima kamboka mpo ya président Kabila. Mais tokoli kia nalingaki na illustre image moko moke to na tika isika na bandeko ya Roger. Bati ya naino botala bato yo baze kokufa na océan baze ba congolais te. Mingi ba West Africa. Oyo na bamboka na bango président Kabila tenda zeko kamba. Mais baze ko kimanini. Botala ba condition bato oyo bandimi ko traverser boyebi yango koleka ngai ba documentaire zeko mona. Balongoli danger ya océan. Pour y convier mikili ya poto. Na bamboka wana lisusu président Kabila ndaze ko konza. Te. Nzoka nde mondele soko yini moto se kaze ko se retrouver te. Lokola na eleko yetoze mondela ko yasuta kanga boma. Ako kota sima ya peuple à la musi opposition, à la musi rébellion, diaspora telemi contre mboka na talan lolenge bako kotelaka.
totanga yango na charte de l'impérialisme mbala bayebi ndenge nini balobi yango malamu balobi ba ONG na ba organisation mosusu eze na langage to mot à dire na bamboka oyo kaka ba dirigeant ba telemeli bango eze na charte de l'impérialisme te wapi ba diaspora ba kokoka te kokota na réalité que moto mondela yini ye wana biso photo pesa bokasi moto mondela zé ko boya biso photo prêter main forte mondele soko aboyi po amoni intérêt na EGT mondela boya ki Laurent Gbagbo pour l'intérêt à Côte d'Ivoire le loi bakisi nini assassinat musée pour l'intérêt à peuple congolais le loi bakisa nini mondela assassinat Thomas Sankara pour l'intérêt ya ba burkinabé abomaki président Kadhafi pour l'intérêt ya ba libyen tokozwa mayele te wapi tolanda na ino elema oyo bongo tokozonga na ndako ya musala mpo ya kopusa manaka na biso tolanda matondo na bandeko na etoni ya roji tokoliki ya banso touti kolanda bandeko ebele pe ba esi balandaki yango matondo pe na babino na bino yonso bandeko boze na mikili ya poto boze kosala effort ba elema ekomelaka biso eze tumba tokobundango na balolenge yonso to lobi penza lisusu matondo kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokoliki ya banso tolandi image lolenge kani bandeko baze kozinda pe mondela ze ko filmer lolenge kani baze ko benda bibembe banzoto ya bandeko na bayindo loko ande mbisi babwakeli soko choda soko eloko ni bakotiaka na mai soko mbaka matondo moyindo wana tango mosusu ateki lopango tango mosusu baboti bandimi bateka lopango po eze même réalité partout en Afrique noire mpo na mikili ya poto esika nzambe afandaka esika baongelu baze esika makambo yonso eze rose soko tokoloba ta ndenge wana andimi koteka lopango atambola na bariske yonso ya bomoi na bariske yonso ya bomoi raison pour laquelle tolobi na bandeko boze na mikili ya poto bokoki te kozala binemi ya bamboka bouti bokoki te kozala binemi ya bamboka bouti lelo mondele ati bino na opposition ati bino benemi ya mboka na bino po alimite bino bokosala eloko te antina epai na ye akokontrole misolo na bino akokontrole bomoi na bino eze système politique ya Europe pour l'Afrique politique ya France pour l'Afrique boze na tango te bozonga statut réfugié po bwaka ngunda fo samba réfugié ze moto aze na patrie. Un réfugié c'est celui qui n'a pas de patrie to moto aze na danger et pas inaye
Akimi aluki refuge. Soit exilé politique, à ce refuge quelque part. Et lelo, beaucoup m'a contre. Le cola, bolobaka président Kabila Lukabino pour des raisons X to Y. Mingi basamba na kombo ya biloko ya BDK, ba boma bino bato ya BDK, ndebo kima, to yebi ya wandenge komaki carte ya BDK, ezeko lukamawa, ba journaux ikoma makambo ya BDK, pokuna bo samba nango, to yebi ba système. Tolandande kona biso communicateur ya majorité papitamba oyo ezepe na bato yonso basamba bakosela Mobutu makambo. Bato bakendaka na periode ya Mobutu basambi bakoseli Mobutu makambo. Bato bakei na periode ya musée basambi bakoseli musée makambo bango bazaki bato ya Mobutu ex phase yonso elobama bakimi po muzaze ko luka bango eze système. Wana bino bato ya République démocratique ya Congo ndebo zeko kosela ba président na bino. Bongo moto ya Angola soka kei. Tango wana bato bakendeki na periode ya Savimbi balobi bango bazaki na kontere ya Savimbi bazaye bato Edouard 212 Savimbi aluki bango abuma bango. O bakendeki na periode soko ya Neto partout en Afrique tango kei kobwaka ngunda kofinga mboka kokosela mboka makambo. Et lokolo ze refuge bakotika olisu tozonga na mboka na yo mpo okimaki balukaka yo. Bokomi kofinga régime kenda sans pour autant toyeba mondele a déjoué biso. Mondele a déjoué biso. Toko bandelo mbalombala na bandeko yesi tokutani na bango o bako utaka na mikili ya poto ba yebi to sololi. Tozo même pas journaliste soko ya majorité. Tozo même pas journaliste ya opposition. Toze baye bako bundela ka lobiko ya loposo moindo. Bane songianzila fumukusu kia mzana mpanda na Angola bazala ridiculiser boyebi wana na repeta kango haut et fort. La seule et l'unique personne oyo aluka bebi sa personnalité ya nesongianzila ezende konanga ne moins d'ancien. Mais à la grande surprise tango nde commentateur la longo epai na ye nzoka yende mwanda semi azaki kolia na majorité azepiaka atindi moto epa ya gouverneur de la ville André Kimbuta azepiaka akobenga likolo batindi miso mpo ya kobebisa mosala mpo ya koboya bato batia litoi na masolo ya nesongianzila na mosala ye monene o nesongianzila bauti nango mosika akosimaka mpo nini conférence à Salon Rouge? Non. Mais les Songanzila déjà na 93 basé ko sala ba conférence ba campagne libanda bango ba loué sika bango ba futi ba joyi autorisation ba bengi prophète toli yaka teya ba futi yo mission teya bango ba zena principe bala lanzala mosala ya balongo ekenda liboso bato ba ebi kala ne Songanzila teki mapango po akotisa bato séminaire. C'est différent avec le pasteur. Binoboyi a kotia. Binoboyi a kolona misolo. Oto ebite nzote ya misolo. Ezalaka wapi. Mais c'est différent. Nesongenzi la teki ya ye mapango. Oyo bayebi. Témoignage na lisanga ya futuka fana pambu vidila. Eko zalaka te. Toko blondir be chantion te mpoya ko benda ba client. Mais total la image to uti kotala. Mondela de jouer biso. Mondela de jouer biso. Charte de l'impérialisme. Base. 57 ans indépendance lelo. Contrat Mondela signa canabiso. Kobanda lelo. République démocratique ya Congo ba komi ba somi Mondela zeko violango telelo. La preuve en est. Soko zeko kondongwa awa. Trump fatinda moto. Moi si moko kwede lokwa soko moi goliko somoko ni moi likodo aye yawa aye ko pesa leçon na bato. Aye ko pesa leçon na bato. Na mboka ya barabe moi likodo wana pa ko kenda pesa leçon. Lokwa moindo aze yauli, lokwa moindo aze loko pamba. Bako manipuler lokwa mobala ko manipuler ka goliko sona ye inutile aze lokote. Aye koloba élection 2018.
na opposition alobaki décembre 57 ans d'indépendance. Et là, et là. Maintenant, peuple kuna boyaki élection na ye. Union africaine peut kokoye kotinda ba expert ba kenda kuna toloba to ba recompter ba voix au soit ba bandela élection. Toko sala yango te. Mpo nini toko sala yango te. Tala esika mosala ne songenjila ba eline leko. Tango kaka totuni mpo nini tango ebeba ke pai na bango biso tozena mo a dire te. Mpo nini président africain faut à la manipuler, faut à la gueuler na un ministre européen. Mpo nini soko to bandi ko tuna bajare ya mituna wana nde sika to ko sosola mosala ne songenjila fumu kusuki ya mzala mpanda na ngola totonga boyoka nina milimo ya bankoko na biso tozonga na esika to bungela et pas ikani Égypte ezalaki grande puissance mère ya civilisation et pas ikani moyindo ayebaki kosalela biye biso azena biango posa soko totangi kaka charte de l'impérialisme totia yango en application loposo pemba ko manipuler ba indo te. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Lelo na baki na kotanga yango te posi totangi yango mwa mingi na bandeko bozena yango bokabolela bandeko. Bokabolela bandeko. Ba généraux na biso awa. Biso toze komona général Célestin Kanyama soko atelemi oki obi o mobali. États-Unis abi yoli zanda akangi ba bien. Général Tangofor soko atelemi awa au sepeli. Olobi vraiment nous avons un général. États-Unis a seki alobi di ozeli zanda caporal akangi ba bien. Ba généraux na biso ba généraux ben na République démocratique yako. Eko kenda te wapi. Etango bino bandeko ya mikili ya poto bino diaspora bokomi ko comprendre ben justice ya mondele. Bo bandi ko comprendre pe na mabele na ye akonyo ko la kabino. Falaki bo investir, bo préparer un jour retour na bino. Ta la mondele a kotisi ben stabilité politique na bamboka na bino. A kotisi conflit opposant. Boko s'opposer na yonso loko ze opposant atali boso alopango ne salaki mbulungu baye bati makadam il faut s'opposer oko kendana na eloko mosusu ze na tango tolo ba matondo okoloba bati makadam mena mona mbongo wana yango to ze komona ndeko na biso Félix Tshisekedi il n'est pas premier ministre il n'est pas oyo aze mais ye wana komi kopesa mibeko ye wana komi moto yakotia mibeko donc ndenge na meseni koloba ba opposant basé plus dictateur que la dictature elle-même nebi ke bino iswaka to solaka na bino malamo soko to kena na be mission religieuse etant mosusu non non soko balobaka mon peuple périt faute de connaissance ba indo pe basé ko kufa na kozanga boyebi. Tu dis que boko silika boko fimbana, mais tu répètes que ça la kabiso et sengo po boko pasukate. Boko pasukate. Bo sembo zena ntina te bati yango bise aussi. Pelo kuta ta soko bakoti yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta. Po nini na mboka oyo tozena na posa ya kosangena ko monisa mosala photo kabwana bati mondelo na kati wana opposant wana majorité wana pouvoir wana opposition koloba kutu te opposition ko kendi matabola mu moko te na seconde ya pouvoir également ko kendi matabola mu moko te ya opposition. Tokei na union na dialogue na union africaine. Opposition yonso akotaki babimi bandoki ba diabulu catholique cause du désordre en Afrique. Yé moto liboso a popola
makolo tokenda na accord ya Saint-Sylvestre akumbi kilo abwaki éponge lelo catholique akomi cause et incitation na haine alakisi bato lelo yenda lingaka peuple a contourner bato babosani ke ba université catholique est plus cher partout en Afrique bokenda ko vérifier boya ko contre ngai ba école catholique plus cher bokenda ko vérifier boya ko contre ngai catholique a détourné bato a commis donner des leçons et tel lelo omoni eze pasi na baindo te bososola na ino mosala ya nesonga nzila fomoko soki ya munzana panda na ngola lelo okomona tata mokolo manzefu libumu munene aze kokanisa te ke basango bakolobaka bongo eze bosantu ela bandeko bana na ngai ola me badejoua bino te lelo bato bakoma kosala image ya nzambe aze na manzefu mulai donc soka balobi tata nzambe yo moko na makanisi nao otie nzefu osimbise soko nzete obongiseli kiti moko boye eze na badore tapi yondo ti yako catholique a imposa yo mondela de jouer baindo politique africain représentation ya loposo pembe mingi na ba pays Afrique et opposition bato ba komi lokola sujet ya ko déstabiliser ba mboka pona nini bolingi te tolo balikambo lolenge ezali donc na mokili ya lelo moto soka sali vidéo lokola fingi président Kabila a s'attaquer na majorité Monsanto moto azalaki na pouvoir politicien ayibi mbongo soit bapesi misola somba babus ayibi balingi ba sanctionner ye akimi pouvoir en place akei opposition akomi Monsanto moto ya fingi na ye pouvoir nzambe Angelou soko Angelou Kanza soko Angelou Gabriel to ebité mais moto alobi bosembo o mabate boyebi ndenge bokufinga biso ba bêtise chance to koyebisaka bino biso to kokebaka te mais po nini entre biso ba congolais foto mitala na nelongi ya moko opposant moko pouvoir tango nini to koloba bolamu ya bato nayebisaka bino na botosi na respect ya mboka na ngai ba image mosusu tokoki totia te les gens souffrent bato bazé konyokwa avant indépendance bato baloko taka na fulu après indépendance 57 ans après bato bazé kolokoto moto alambi matembele o mopiku ekoteka maka 100 francs azangi mafuta ya kotia na kati effet cause loposo pembe bakulutu ya barumbuli ngwala kitambo bafandaka na bandako ya mabele bandeko ya kan itekso na kitambo bayebi bato baze kolala na 6 escalier okoki olamuka te na kotelema mbala moko mpo kopanza na motu folamuka na korampelo kwa nyoka nde obimi olamuki obimi époque coloniale s'il vous plaît mondele moindo likolo ya bomengo na ye aze kosenga tijo ya cigarette e balingi te totia miso wana tantôt batindi ba pasteur héros pauvre car le royaume de Dieu est taillé parfois batindi basango mpasi eboze komona lo bibo kokota lola côté moko opposition yei balongwa kaka wana lobinga na ya na ba poésie lokwa mobali azeko linga mwasi ba opposant boni balongwa ki na opposition ba koti na pouvoir
nani akoki kosala likambo po ya peuple bokosala yango te po bino pete nde bosimbi bolamu ya peuple bino pete nde bozali na pasi ya peuple loposo pembe référence charte de l'impérialisme référence discours ya roi Léopold II. Pays mon côté à tiers monde azé ko constitué état indépendant ba frontière ya ba pays Afrique est déplaçable ba kabola Soudan na miso ya biso yonso mboka moko lelo bana bazé ko bota malelo ba kuti Soudan du Nord Soudan du Sud na volonté na bango tondongwani awa biso na Angola na frontière ya Kayemba mpo conflit wana esila biso to sali appel na Belgique et c'est pas si Bangolais basali appel na ba portugais bota la salité oyo ba portugais ba batali frontière ya mboka na bango Angola ba belge baye batali frontière ya mboka na bango République démocratique ya Congo ezeko salema na miso ya bato yonso po peuple la malamu zodod pour peuple la malamu distraction politique pour peuple la malamu prier sans cesse pour peuple la malamu penza malamu batieli ya bondumba pembeni baseri télévisé oyo kolakisaka kaka bolingo ya mwasi na mobali babetaka kaka masolo ya bolumbu moto oyo bapesi masanga alangwi sima ya kolango amoni bibelo eze koleka azwa makanisi nini peuple africain limité manger baiser et boire le reste azekuna te wana colté zeko kenda wana uranium ezeko kenda wana pétrole ezeko kenda bokoma na ino na bamboka oyo kobimisaka bomengo oyo ezeko sala mokili tokoma na ino na mwanda esika kobimisaka pétrole brut offshore na onshore pétrole ya mai pe ya mabele mwanda c'est pauvre basé même pas na l'eau tilique basé même pas na eau potable bisika peren quoi c'est exploité ati moi ba groupe électrogène industriel pour éclairer bango azo isoko combien de sacs à mungwa apesi autochtone azoi mi bale misato ati ba batela kabongo ba pompe cheval il y a zéro exploité plus de 40 000 barils le jour na mai plus de 50 000 barils le jour na mabele mwanda pauvre botala Goma plus de 6 millions de morts pour coltan il faut kenda pour coltan il faut kenda nanya koloba et tango bokomi kola musa makanisi tango peuple a komi koza le veiller baye une distraction politique bo s'attaquer na ba dirigeant na bino bo banda ko buka mboka lelo bakumisi Mzee Kabila ba combataka service national pour nini opposition kufaka te pour nini pour lelo balobi Mzee Kabila ndazalaka malamu banani ba armaka opposition armée bien sûr Jean-Pierre Bemba bimaka kuna RCD Goma bimaka kuna na tango ya Mzee lelo bakumisi yende moto malamu banani ba assassinat kaye epesa biso mayele lelo ba ivoirien baze kolela Blaise Compaoré na sima ya Thomas Sankara a Kambi Burkina Faso boyo bakoma Burkina Faso bino moko bopesa témoignage motema ya bato ekangami na baintero égoïste bandeko bazena opposition bayebi ata soko bakoti
bakokoka kosala te me baze kotala kolia pe komela na bango intérêt égoïste yango bakobimisaka bana ya bato même libanda bandeko bakufaka le 19 septembre 2016 année passée bandeko babimisaka bango libanda lelo baze kosala lelo bazoi misala ata une minute de silence po ya kokanisa bana ya bato oyo bango batindaka libanda mpe liwo ezwaka bango lelo na ndimi te bamabota wana ebungisa bato wana ata audience bakoyamba bango na biro ya bato wana me mpo nini ezali koservir de leçon te na bayindo lelo na biro ezali bamakango na bango lelo na babiro ezali bana ya batata basi na bango bana ya batata aleki na bango nde bakosala me peuple oyo akufaka le 19 septembre baétudiant moboti moko abokoli mwana na ye akomi na 30 32 ans 33 ans yo bimisi ye libanda azwei masasi boyebi elikia ya baboti lelo mwana na yo akomi pene ya kosilisa etelo quelle que soit réalité akoafronte nango liboso akomi na espoir ya mwana na ye me mpo na intérêt na yo mwana wana akei akufi mwana wana akei akufi yo fandi mpe na kiti ya bokonzi oze kolia oze komela te toze na baraison ebele biso religion africaine tokoliaka mbongo ya bapolitike te ezali motoki pasi ya petit peuple soko biso tokolia yango tokokabola mauvais sort biso tozali bantelele tosanganaka na mongo kongo na ntina ya komonisa misala na ntina ya komonisa misala bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo etando eze ngonga tozali kointerpele bandeko balandi mpo nini fosala video oyo ekoboma mboka na yo mpo nini il faut sala video oyo ekofinga mokonzi ya mboka na yo lokola boyebi destin na ye te asupposé alongwe te na ntango yebi no bocalcule bomoi na bino mpo lokola bokofinga mingi ntango mosusu rupe kozala retour interdit au pays bokosuka wapi nano namona te opposition ya poto akabwana na pouvoir ntango tomonaka attentat moko songolo esalemi basangenaka bakomi moto moko mpo ya kodefendre mboka na bango baterroriste yonso bazali koatake bango babomaka bango me ya biso ntango bakuluna mpe bakomaki koboma biso totia bango maboko ba ONG yei ata batante salemaka ata bauti kokufa na États-Unis soko plus de 300 et quelques morts soko 100 et quelques plus de 500 blessés balakisi ata ebembe ya moko te me botala ndenge badramatiza image ya kamwenya sapu po baridiculize bino liboso ya bana na bino boboti na mikili ya poto yango religion africaine basée koorganiser conférence ya monene ekoleka na bitando moindo esengi ayeba auti wapi akomi wapi pazali kokenda wapi tokopesa bino manaka ya conférence ya monene tolobi bien sûr moindo auti wapi akomi wapi pazali kokenda wapi kimi ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino banso bayebo pesi mwa ntango ya kolanda biso na masolo ya mwa mokolo molelo esalaki bino pasi bokota mpe botunaka tata akeli likolo na se mpasi ya moindo kokenda te wapi botunaka mpe fumu kimbangu
aloba nini mpona mabele ya Congo mpe ya Afrika. Tokutani na poso ezeko ya mpona manaka lisusu matondo. Molino azana pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo Molino azana pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo Yo peki kolo bango Eba kiniye Na batango badiagre Noto ego Yo de la kaka ego